Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On appelle Sibino Mbote Mingi, na bien surtout pour maman il y a Nitu. Ma vie, puis, mon voisin, est-ce que vous allez bien? En fait, moi, ça va si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe azako bate, le bongo bino. Bon, komela ngai, ne bo mesina ko komela ngai, ndinga na bino to solo la pone bake. Bae bangai, bae balinganga, bandiko nanga, baza malamu ki famille du cœur nanga, baza bien. Wabino mama ili ya nitu ndenge tomesana koswa na bino na yebisa bino ki émission na biso ezala na concept na biso ezali sur le mariage. Émission na biso ezali préparons-nous pour le mariage. Elakisi ke esungaka toza koteya ba oyo nanu bakoti to baza kokende mpe koteya ba oyo baza deja na kati mpe kosunga ba oyo ata basi bamimi mpo bala nsima soki bakutani na mabala na bango mosusu basali nini babatela yango malamu. Lelo na kozala mwa lombango bino mo bomoki na uti kosisa direct na kaka ya sikoyo ntango nasisi direct lokola ekonsernaki mingi mabala nazwi coup de fil moko namela nano mai ndeko moko azalaki na direct me abwaki kopesa yango lisolo yango na direct apesaka yango na privé yo bomoni ke na bino asala yango kaka mbala moko mpona boyoka yango mpe ayebisinga mama eli anitu nabengi mpona yebisa yo ke biso mpe bamibali ere moko toza biluka makambo eluka makambo mama nitu ndenge naza awa nayebisi yo mposa kobala esila ngai mposa ya basi esila ngai ngabi papa koto oyo mobali awuti kozwa problème na mwasi abi mama oyo yango eza kabambi na likambo mpenza ya kafumba ya kabambi soki oyoki likambo na nga mama eliani tika ndeko na nga nini ayebisi ngai mama eliani nitu ndenge omoni nga ndeko no naza ndenge nabengi awa toza na ye ana mboka France avanda ana France ndeko na biso wana mobali aza kobetela nga lisolo na ye abi mama eliani nitu kaka makambo oyo ya kozwa badeception na basi oyo ya poto etindaka nga nakende kolinga na Kinshasa. Kolinga na Kinshasa wana nakende kolinga te nalingaki via Facebook. Na Facebook amonaki elenge mo na Facebook asepeli na mwasi na Facebook aluli et tout ça basali connaissance na bango na Facebook. Basali connaissance bakomi koswa na Facebook nde bozalaka oyebi ke bato balingaka mibali ya Facebook to basi na Facebook bakendaka mpenza mosika soki balingani ekomaka kolongola bilamba ekomaka kosala barapport sexuel na bango kaka via bareseau sociaux soti na bafacebook na bango wana to na bawhatsapp na bango nde esika basalaka bamakambo na bango abi mama kovanda motema mpenza ekotinga bifoka nasala nini nakende nabala mwana mwasi wana na ye na poto parce que mwasi oyo nazalaki na ye awa mal à la tête casse tête viki azalaki casse tête mama elia nitu ngai abi te baoyo bajele kone oyo baki kone tu oyo kaka ndenge lisolo uti kobeta ya ndeko wana mwasi azalaki infirmier cadre ndenge abandaki kosokipe na mobali na ye te ndenge abandaki konyokola mobali na ye mama nga mpe c'était à peu près pareil lisolo na ngai na lisolo kaka oyo uti kobeta mama elia nitu nalongwa awa nakenda kongo nake kobala mwasi nake kobala mwasi na kongo nafuti monga libala nasali makambo nyonso ndenge ezalaka mama Eliane nasimi nzela nazongi poto nasala bademarche mpona mwasi ya poto nasali bademarche mama bademarche mpe esimbi mwasi ayaka te mwasi aye mwasi akuti kongo aye poto naambela mai mingi mpo lisolo yango eleki matata et surtout que toa na butu fana sambela mana lala maso mosusu bobeta wana moi mpo na butu baretour ekokoya batake ezalaka ay mama elia nitu mwasi ayaka te mwasi aye koya mwasi aye mama nitu tobandi bolingo ndenge ezalaka tobandi kovanda na mwasi tovandi kobanda na mwasi une semaine 2 semaines 3 semaines 1 mois au bout de 3e mois mama elia nitu nayebisi yo mama biliaki nga bikoki pasi na nga na kati ndako ya libala ebandaki wana mama nitu soki toza na mwasi eke toke na lie sacré tomati na mbeto tolali mama nga soki nalali nakolala mpenza kao ti ntongo kotana oyo ezalaka ata otelema osala ata pipi obouge nakolala mpenza pongi moko okoka mpenza pongi ya ondire batienga anesthésie okolala mpenza kao ti ntongo kotana nde nakolamuka nde nalamuki me nga mona mitenga bi atako tokona lala eka boye ti ntongo etali nasimbi ata mwasi na nga te ntongo etali ngo nasimbi mpe mwasi te alali mama ene soki tolali na mwasi nakolala loko batubi nga somnifère mama oko batubi nga anesthésie mama nakolala nzoto nange kolemba ti ntongo kotana nde nakolamuka mama elianitu nakomi
ndenge ni bapongi yango comme na bapongi boye soki nalali ti ntongo nasimbaka mwasi te mwasi awutaki afrique tovandi kaka 3 mois avant 3 mois oui na bandeki mwa kosimbasimba mwasi ndenge ezalaka tozala na kati ya lesi akiaki mwasi na mbali bino boyebi kaka ndenge na kati ya matuzi ezalaka mais akomi 3 mois après asimbaka so mwasi te donc soko alali ti ntongo abima minene koma soki nalali mwa esprit ndenge ezalaka nasali mwa losambo nango bika moko mwa losambo aya tata nzambe batela papa tolala bien mama niti soki nalali na katikati ya butu esprit na kolampa na ota pembeni na nga boye na komona mwasi teme na komona nyoka mwasi teme nyoka nakobanga boye ntango na kotema natala boye omona eza mwasi nabangi natuni nazolota to nazolota te eza réel ou bien eza ndoto mwasi na kotana na Kinshasa mama ekolaka ta un jour 2 jours tokolala pongi soki tolali pongi mama na kolamuka bonde ezala kaka neti eloko moko elamu soki elamuka na kotaka pembeni na nga boye ezalaka ke mwasi mama nyoka ya monene na mbeto mama nayebi te oyo eza eloko mosusu nayebi oyo eza eloko mosusu mama nakomi kobanga wana nakie pa pasteur na biso na solo na pasteur abi pasteur talanga situation nakutana nango na ndako eza boye pasteur abi fo kobondela il faut kaka kobondela sambela kaka nzambe alakisa soki eloko nini wana esalaka ndenge wana ayi mama ile nakoza nalali boye botalaka bandako poto ndenge toza boye ke moto alali abi na koyoka neti makolo etambola tu eputa bango baa na suka baki na nini immeuble na bango ezaka baezaka na 3 étages 3 étages sans ascenseur ezate ba étage ya mikuse bana 3e mama ile oka penza gu makola bato na ba mais to na 3e étage makola bato boliko penza makola bato etambola penza du makola bato zotambola mama ile musuna kola ngo bosto na butu na mwasi soki na lamuki boye na kotana mbetu mwasi azate ndako na msese ka chambre na salon na kobima boye na kuta mwasi ale na canapé yo le mwana chambre na canapé ne autre ka pour ça la canapé nzoka mwasi ya balaki azeki mwasi ya batu mari de nuit yangana femme de nuit pardon la femme de nuit ya batu azalaki na mobali na ya butu mwasi wana ki femme de nuit basi babalise libala na butu na mobali na ya butu boye ba ki mari de nuit asupportaka présence ya mobali mususu te femme de nuit pe asupportaka présence ya mwasi mususu te. Au bout de 3e mois wana azaki asimbaka lisusu mwasi teke asimba mwasi makembese nini na kati ya lieu sacré non libala ekoma ekobebelaka wana akomi kosantika aza susu ye te mosala ebandi kobeba mosala na ye ebandi kobeba libala ebandi kokota mobulu aza kojour na libala te esengo libala eza te ayebisi mwasi abi pourquoi soki kaka tolali soki nalamuki namonaka yo toza na place te namona kaka biloko ya mabe na mwa ya nyoka mama soki ngai nakomi nyoka okomomona ngai ndoki mwasi apelisi monoko soki ozobenga ngai ndoki ngai nakomi nyoka eske ngai naza nyoka mpona bakende wana nzoka nde mobali ntango alalaka nde mwana amonaka ntango alalaka nyoka wana ayaka kolala pembeni na ye wana ezalaka nde mobali ya mwasi na ye ntango ayaka kosala bamakambo nde na mwasi soki basilisi alali wana pembeni ya mobali oyo nzoka yango nde alalisaka mobali pongi makasi ndenge Adam alalaka pongi mpo ye asala bamakembese na ye na nini na mwasi wana mwasi aka na mobali ne ya butu mobali na butu ezalaki nyoka nde ezalaka mobali ne ya butu mobali atala bi soki balali eloko wana eza korepete mobali akomaki na kobanga mobali alingaki soki kolala na chambre te mobali akomi kolala na salon mobali akomi kolala na salon alingi soki kolala na chambre te bokoyebake mwasi aye sika bavande kaka 3 mois bien trop oyo elandi oyo nyonso mwasi basanganaka suna mobali te pourquoi parce que mwasi akomaka nyoka eza mobali ne ya nyoka nazobanga mobali ne ya nyoka moto aka kosala na ye babolingo ntango nyoka wana eyaka elalisi ye mobali kolonda kupongi profond akolamukaka atina abi ata kosala pipi ata koningana na koningana ata kolamukaka atina ntango alamukana ntongo nti mutu moko asusumuki ate neti mutu moko asutuki ko mwasi kolali mutu moko asutuki alobi moko mosusu basali ya nzambe baye na kati ya ndako aki kozwa basi yango losambo eza important kosambo ele eza important abi mama nini toleka so nalali kaka makolo likolo ya ndako ezotambola soki ba 3 di matuka makolo ezotambola nakomi komona mwasi aza suspect mama nakenda kozwa basali ya nzambe mokolo nakenda kozwa basali ya nzambe mpo baya tobondela ntango kaka bakoti navandisi mwasi
basala nzambe bavandi na lobika akendenge za awa na bengi basala nzambe par rapport à makambo ndenge na monaka na mbetu makambo ekomelaka biso to ekomelaka nga na simbaka o lisusu te wana asupporter makambo na mususu 3 mois mususu na supporter makambo wana o mona ba mosa komaka nyoka mobali akanga ka motema azoka ka motema zo bana zolota eza ya solo ou bien parfois mosa ngo la na mbetu na ete mosa kola na salon ye akola mka kokuta mosa lali na salon mukolo basala nzambe bayaka na ndako avandisi mwasi poto mabenzi bango ebiseki mwasi te avandisi mwasi ebisi mwasi oyo basala nzambe na bengi bango baya poto sambela par rapport ya makambo na monaka mwasi alobi ya nazoya en plein hiver mwasi abi nazoya mwasi asalata lipapa mwasi atia telefone na poche mwasi akenda mwasi abima kenda mobile azoka mwasi abimi libanda azoya bazela mwasi mwasi ayaka toazela mwasi ayaka nzoka mwasi akimi mpona nini akimi mpona basala nzambe baye na ndako bakoya kodevoile secret na ye mwasi akimi nzoka mobali na azaka na mari de nuit na ye mari de nuit na nde nyoka wana elingaka ye asangana na mobali te nyoka nde epesaka kimia na ndako te mari de nuit wana nyoka basala nzambe basambeli balobi ke nde balobi professeur miki non nyoka na yo mona kezalaka mari de nuit ya mwasi na yo abala deja mobali ne wana nyoka aza na mari de nuit na ye yango wana yo na ye moye bosanganaka eza te okoimagine ke mwasi abali kati ya ndako mwasi babali auti Congo ayeko 3 mois basanganaka te basanganaka ki mwasi na mobali te soko alali batubia kaka somnifere soki mpe anesthésie aketi ntango yango wana makambo mabala oyo fo kosambela libala esengi losambo mwasi na ndenge akenda boye bandeko kaka ndenge akenda kokima-kimaki wana asalaka 6 mois na poto kokima-kimaki ndenge abimaki wana akendaki epa ndeko ne kokende pa ndeko ne abisi ndeko ne abike ndenge naza awa apesi explication te ndenge naza awa namoni mobali yango nisi makambo kozala nango bien te yango wana nalingi bosala nini mobali abalaki ye na Congo mobali abalaki ye parceke mobali azalaki na mikanda bafrançais abali ye motu oyo aye na mboka oyo na visa na ye ya 1 année bapesaki kouta nango Kinshasa aye na visa 1 année azoyebisa biki na kokovanda kuna pa mobali te tozoyokana te bolukela ngaka place nake ndovanda ndenge balobaki bafoye ezalaka nake ovanda na foye okevanda na foye ndenge nini yo mwasi libala babali bapesi le problème ne alingi koloba vérité te tobenga mobali oyo te bobenga mobali te totika journée buto eleka toswane kaka lobi na ntongo mwasi atie bango mbambasa nini akenda foye babi te yo okokenda foye ndenge wana te lokwa ayebaki nanu mboka te okokenda foye ndenge wana te ifo tobengisa mobali no aya o te bobengisa ye te bobengisa te nalingi te namoka libala oyo eza ya ngai te nakovanda na libala oyo te boyebi mutu soki akaboya na mutu alingaka kaka aza na raison kote na ye mobali abetaka oyo te mobali oyo te nde kaka tovandaka kaka antuka nakokoka te nakokoka libala te nalingi na ngai te naye kaka bokende kotika ngai na foye nakende ovanda na foye mpo moye bimisa vérité epai ya bandeko na ye eza te ke botala ngai nde naza boye nazalaka na mari de nuit bamari de nuit ya fort bazalaka yango motu fozala losambo fo kosambela bamari de nuit ya makasi bazalaka oyo ke soki asa kota yo soki ozala na mabondeli te po abima ezalaka pasi ndeko mobali wana tikali babondeli mpo na ye babondeli mpo na ye azwi délivrance ndenge naza koyebisa bino kaka mwasi na ndenge abima ti lelo tina so bino ti lelo mwasi akenda bavandi kaka na mobali 6 mois mwasi asima nzela akimaka ndenge akima wana azalaki na mokanda ya 1 année bapesaki ye renouvelable donc na ndenge akendaka na ye ndenge wana na bandeko babi mobali ayesa nde eza mobali ke sikoyo mutu ya ngana ayebi nanu poto te atamboli nanu malamu te abengi mpe bandeko na ye abengi boni Martine aza kuna o Martine aza bifo tokutana tosolola abi wi fo tokutana tosolola nga na koya kuna tosala nini tovanda tosolola Martine atie bango le bateau dans le roue aya te ndenge tosolola te mobali mpe lokola aza mobali komona ka Martine amoni mobali akoti tola mosiasa Martine akimi nde mobali apesa explication na famille ke ndenge naza botala boye botala batala nini likambo nini likambo eza wana nde Martine akimi ekokima donc nde mobali ayaki wana Martine asaki nini akimaki
Akomi na somo ya mobile. Yamone, il faut prier, il faut beaucoup prier dans la vie. Na vie ayo mutu faut osambela. Mibali yo bozo ke nokutanga ba Facebook. Base ba Facebook. Eza na ngoma bete. Ne bozo ba raconter ya partout bolingo ya partout. Mais avant ko s'engager na mutu, il faut ko le sambo yo le kinyoso na vie ya mutu. Il faut ko sambela, il faut ko bondela. Sambela nzambala kisata état d'âme ya mwasi okutene na Facebook aza ndenge nini. To ya mobali okutene na Facebook aza ndenge nini. Ko s'engager ka ko s'engager pour la publicité parce que moi ça ko takataka, moi ça za pembe, to moi ça za mundu, to za chocolat, za vert orange. Non, motema état d'âme ya monde est important. Mobile saki nini bakabona kiko kabona ya mwasi ye moko akimi. Mwasi akimi pona nini? Abimaki na poisa. Akomaka na ye, nyoka na ye yaka kosala nini? Kosala ba besoin na ye na ye. Nyoka na tango ayaka nda lalisaka mobali ya physique pongiti tongo. Nyoka wana tango yaka soki mobali aza éveillé etungisa likolo bato tu eza kotambola parce que eza na posa kokota mobali lokwa aza kolamuka moye kota eza te fu mobali aza na pongi yango imikaka ye pongi soko alali ti tongo. Bosala attention na bilinga babolingo ba Facebook bokeba nalukaka mobali na Facebook nalukaka mobali na WhatsApp nalukaka mobali na site de rencontre. Bosala attention linga na ona pekisi te mais soko lingi linga oyo ba état d'âme ya moto aza ndenge nini mikotisa na losambo sambela bandeko mokili eza ya kobeba makambo eza ebele ye moto azalaki na mokanda utaki nango visa bapesaki ya une année aye na kati ya mboka kwa ya poto visa na ye mais akima soki arenouvelaka mokanda ndenge nini soki akenda kobwaka ngunda mobali alobi na yebi te mpo nazalaka so na trace na ye te meme bandeko ne baka so na trace na ye te mpo nini kindoki akimi libala akimi famille akenda pona nini pona bondoki pona nini misala mabe yango wana yo mobali ozotala ngai ndeko no mobali mutabinga po pesa ngai histoire oyo akendaki kobala ya Kongo pona ya awa makambo mabe akende nzoka nde ayeleli mankando nzoka nde ayina ndoki nzoka nde ayina nyoka na kati ya ndako. Bosala keba bosala attention il faut kobondela moto so fosa na vie de prière bato moso aza na innocent okomona mari de nuit wana aya kokoteka boye ta mosu ezeki biloko kati ya famille soki mpe eki bisimba ngai mwana bana place wana ngai na bino toyebi te mais mobali alobi kaka ke mama netu soki kaka nalali pongi mama eke nalamuki mani ntango otala kaka bonde ezaka otala mwasi nyoka na mbeto epuis eza teka nyoka wana namoni eta molai bokasaka moni mpenza kangi motema non eyaki eloko moko omoni neti omoni te omoni ti nyoka okomona nde eza mutu omituni na olota to ya solo mpo bokanisa te ke eyaki mpenza nyoka wana alali kaka ye mpe na bomoto na ye atali mpenza te eza ke abia amona yango seconde osala ti osimi mwasi bo omoni ti nyoka apo omoni ke eza nani eza mutu amona eloko moko ya seconde heureusement azalaki na kati ya bososoli ayaki na kososola akimi mbango aki komona basali ya nzambe basambeli mpo na ye ya motu ya mwasi mpe ye akenda ye moko na kati ya ndako wana abandi kosala bademarshe azwi ndako mosu abimi mpo atikali na somo ya ndako abangi ndako abimi na ye akei libala ekufaka te ekufeli kaka bongo bilingalinga bafacebook basite de rencontre bawhatsapp bainstagram bayoutube bokeba nzambe liboso mobali ata ya awa okutani na eglise wapi sambela nzambe alakisa état d'âme ya motu oyo olingi kovanda na ye libaya na libela oyo nazalaki nango toso na bino yango wana ntango kaka nasisaki leve mbala moko abengi ngai bomoni ngai na live nazalaka boye abengi mbala moko ale nayebi te nasalela bino émission yango abinanga mama nini tolekisa mpona kobenda bato matoi ezala basi ezala mpe mibali kobenda awa tokota live tolobeli nini Reine Vachi nde bapassage oyo bamama bapesi ya Reine Vachi me ye mpe alobi mama nga nakimaki mwasi awa ti bizaleli mabe mama namonelanga na chance basi te nakimi ya bizaleli mabe nakende kozwa na bali nyoka femme de nuit ya bato nde oyo nga nakende kosani kobala waza mato ya koyoka ayoka waza motema kondima andima sala ngele sala attention na vie faut kozala vigilant zala vigilant na vie na yo vie ezaka moko vie eza nango na bouillon te ke lelo nasala nano bobi na kosala boye te mpona lelo tosiki wana kaka nde na bake Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumuna nzambe anu bénisse nini bana betu mos bye bye